Na komponzambe tata mwana pe molimo santu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, balandi ya radio télévision kimbangiste. Toké en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, et si ganini tozali ko célébrer fête il y a le 12 octobre, les ali le 17. Et bandimi bauti na Pretoria, bandimi bauti na Durban, bandimi bauti na Johannesburg, tokutani awa na Cape Town pour na ko célébrer journée il y a le 12 octobre. Ndenge kozalaka toujours na kati ya bomeseni na biso en Afrique du Sud, Lingomba et organisa auto bengaka yango kilti d'ensemble na cadre ya botongi nde bandeko bayaki kopesa biso makasi na oyo etali ba programme ya botongi oyo tozali na yango na kati ya mboka ya Cape Town. Batata ba mama nazali ngai moko te, nazali na mama na biso pe azali pembeni awa nde tobongami po ete tokoka kosala mwa mituna pe biyano epai ya bandeko banganga nzambe oyo tozali na bango awa pe bandeko na biso oyo bauti bipai na bipai. Motuna na biso ekozala se bobele focaliser na ba point mibale. Motuna ya liboso ekozala journée ya lelo oyo tobengi yango kilti d'ensemble. Importance na yango ezali nini? Baye babongami nde bakopesa biso biyano wana pe tokotuna pe na oyo etali fête ya le 12 octobre. Banganga nzambe oyo tozali na bango bameka ko expliquer biso na mokuse profondeur to nini oyo malekanaki mokolo ya le 12 octobre. Tokopesa mama na biso mama journaliste pe tokopesa ye micro po ete akoka ko se présenter nde tokokota na kati mpona kotuna mituna epai ya baye babongami mpona koyanola biso na mituna oyo tobongisi mokomo lelo. Mbote mama. Hello, Mbote Navino Nyonsa. Hello to everyone. Thank you very much. Can you just introduce yourself? And after that, as I'm trying to say now, we are a member of Ratelki, so we just preparing ourselves so that we can ask some questions regarding to the ceremony of today. So can you just introduce yourself, and after we're going to proceed to the question, to ask the people question inside. No problem. Hi everyone, my name is Mama Esther Mpulu. As you know, we are here found on the 17th of October today here in Cape Town. We are at the parish of Cape Town celebrating the 12th of October 1951, the day our father Simon Simoki Mbangu left the flesh in Lubumbashi and he joined us again. He was reborn in Kamba as Papa Simoki Mbangu Kiangani, the Holy Spirit. So as we celebrate today, the National Assembly with our fellow people, followers from other parishes from Durban, Pretoria, Johannesburg, Mpumalanga, we are happy to have all of them here, and do not worry, we will be giving you more insight as we will be interviewing more of our pastors and members, and you will get more information. Thank you very much, mama. Batata mama nebo zali komona esengwe zali o ezali bana ya jeteki soki pe toki ko profiter na ba interview ya lelo to ko bengisa bandeko na biso bana ya jeteki to tuna bango très rapidement. Papa jeteki bo pusana na nukoto yo to ebi ke bozali na masolo mais na cadre ya Ratelki. Mbote na bino tout d'abord. Mbote papa. Boye biso na mokuse bo utu wapi? Biso tozali jeteki Johannesburg. Jeteki oye! Oye! Jeteki oye! Bozomona! Bozotala! Ona papa! Biso tokoti kante pona papa! Biso tokoti kante pona papa! Biso tokoti kante pona papa! Tokolala. Wanezali bandeko na biso ya jeteki baye bauti Durban, baye bauti Johannesburg, baye bauti
bayepe bazalaka awa na Cape Town nde bozali komona animation ya bandeko na biso ya jeteki. Jeteki Afrique du Sud, voilà. Tata mo apemoli mosantu batata ba maman merci. Nanzela ya ratelki tozali na papa na biso to profiter de tout na ye motuna par rapport ya journée ya le 12 octobre. Batu bamoni biso tozali ba uniforme, batu bamoni biso tozali kokende na ba église, batu bamoni biso to matina mboka Yerusalem mingi bazali kotuna biso bakimangise tozalaka na ba fête ebele. Tozali na papa na biso to kotuna ye ayebisa biso profondeur. Il y a date, il y a lelo, il y a le 12 octobre. Nini eleka, nini esalema. Et lelo, tozali ko fêter 70 ans. Ye a ozala presque à mesure ya koyebisa biso mayemaleka po ete tokoma na date ya lelo oyo ezali kokokisa 70 ans. Biso komona yo ba téléspectateurs na biso bazali kolanda biso na nzela rate. Ngai kombo na papa Nzuzi Ntoni. Ngai nazali moko kati mwana ya papa Simoki Mbangu Kiangani. Nali ku service à protocole pe nazali mwana jeteki. Na mokuse yebisa biso journée ya le 12 octobre ezali ko rappeler biso nini? Journée ya le 12 octobre ezali ko signifier nini epai na biso bakimbangisi? Bon, journée ya le 12 octobre epai na biso bakimbangisi ezali journée moko ezali ya munene. Ezali journée moko ya date moko ya munene epai na biso. Ezali journée oyo bapesa biso mbotama ya papa Simoki Mbangu Kiangani. Ils ont la signification, ils ont des fêtes le 12 octobre. Jour au papa Simoki Mbangu, papa Simoki Mbangu est Liputa, à Tikarabiso, Namboka et Lubumbashi. Et avant Tikarabiso, Namboka Lubumbashi, ils ont la prison, à l'Obaka Yangoke, Nabana Nangai Misatu, comme le papa Kisono Kele, papa Diangenda, papa Dialungana, papa Diangenda Kuntima, avant Nabana Basi Abana Nanganos Misatu. Na mo se bazana bazemi, au mo a robot à moi na mobali. Liboso yebaka liboso de ngai Simoki Mbangu kolwango ndango pala la kati ndemo munzaba asala makambo na ndenge na ngongana ye bango misatu wana babotaka bana misatu liboso babotaka mwana papa Kisolokele abotaka mwana mwasi papa de Lungana mama yobota mwana mobali le 12 octobre wana ezalaki papa Simoki Mbangu Kiangana kobotama papa Simoki Mbangu yeluputa tika biso na ngonga 15h na mboka Lubumbashi à 15h à biso na mboka Lubumbashi. À 15h, on a papa Simoki Mbangu Kiangana botama le 12 octobre na mboka Nkamba. Sika papa Simoki Mbangu aliputa songela kabiso. Kutu moi ça papa d'angenda mama bibi. Papa bota mwana mwasi. Mama bibi kutalobaki kimfumu kiele kwa mbuta ya Lungana. Mama bibi akufa mbala moko. Okufaka papa d'angenda mbala moko. Alamusa kaye apekisa alamusa papa mama bibi aibisa no kolobaka so selo kwa nataki mfumikele kwa buta dia Lungana apo mama bibi asepela ndebo ketuka papa dia Lungana te ko libota papa dia Lungana libota oyo ya ilaka ko conception na bisekonza ba kusela kibiso dai papa Simoki Mbangu Kiangani
ye wana nde mtazongelaka biso na ngonga oyo akutikaka nzoto oyo na Lubumbashi ngana pe Papa Simon Kimbangu Kyangani abotamaka soki na stali nalobi likambo mpona ni mingi bazali koloba keno nga nazaki mbangise mingi bazali koloba keno le 12 octobre ezalika date Papa Simon Kimbangu abotamaka te soko yebisa mokili ke ezali ngonga oyo Papa Simon Kimbangu ya liputa oyo atikaka biso ye moko Lubumbashi ava na azala na prison aloba yango keno mokolo nazotika nzoto oyo mokolo mpe na kobotama lisusu na babasi ya bana na ngai mpa kobota mwana mobali na ngonga wana nazotika mpe na ngonga wana mpe na kobota na kozonga lisusu Papa Simon Kimbangu Kyangani na ngonga wana mpe abimaka oyo Papa Molimo Santu Papa Simon Kimbangu ye moko abetaka maboko mbala misatu na libanda abimaka abimi abeti maboko mbala misatu atikisa na nzoto Molimo Ekei akufa. Vraiment merci. Tosepeli ndenge oleki na korepondre na bakestion na biso na nzela ya rateki nini okoki koyebisa na bana ya Papa Simon Kimbangu à travers le monde. En tout cas eloko na bisa bana Papa Simon Kimbangu Kyangani na mokili mobimba biso basala en tout cas ezala makasi toyoka soni te topanda sango Papa Simon Kimbangu Kyangani azali Molimo Santu partout otokotambola tozala makasi totika 2021 centenaire eza makambo nango donc histoire otokopesa bato tozotambola eba histoire Papa Simon Kimbangu eza ndenge nini histoire Papa Simon Kimbangu Kyangani eza ndenge nini na mokili po mutu alibanda kotuna yo Papa Simon Kimbangu Kyangani boni bazoba le 10 octobre eza mpona nini yo Papa Simon Kimbangu Kyangani abotamaka abotamaka mokolo wana te faut expliquer mokili kino tala ndenge esalelaki ezalaki boye donc kimbangise mwa Papa Simon Kimbangu faut ba détail nyonso ndenge ezali Papa Simon Kimbangu Kyangani ndenge ayela na mokili faut toza ba ambassadeur tosepeli makasi tozali ba ambassadeur il faut toyebaka ko expliquer ba date na biso epai ya mokili po ete ba comprendre nini oyo elekanaka na mokolo wana batata ba mama ndenge tozali koloba ndenge papa na biso awuti koloba awa journée ya le 12 octobre ezali journée ndenge tolobaka yango ezali journée ya multiples événements. Pourquoi tu as multiples événements? Na mokuse tozali ko meka ko pesa bino mo explication ya moke par rapport ya ndenge papa na biso auti koloba awa. Papa Simon Kimbangu azalaki na boloko na Lubumbashi. Tango amoni ete ngonga na ye ekoki abimaki na kati na boloko librement sans que baya ko fongola boloko. Prison na ye ezalaki ya kokangema. Papa Simon Kimbangu abimi. Abengi ba policier to ba soda o babandaki kokengela ye. Ayebisi bango ngonga na ye komi pembeni esengeli na ye azonga lokola nzoto ezalaki kotungisa ye bato bautaki bipai na bipai basango bayaki parce que bayoki ete Tata Simon Kimbangu azali kobela Tata Simon Kimbangu alingi kokufa basango baye po ete bakoka kopesa Tata Simon Kimbangu mafuta ya suka Papa Simon Kimbangu atunaki bango motuna alobi bino bozali banganga nzambe boye po ete bokoka kopesa ngai mafuta ya suka ya solo bolakisi bolingo na bino epai na ngai me nazali kotuna bino motuna boyebisa ngai soki bozali banganga nzambe ya solo nakokufa mokolo nini mpe ngonga nini vraiment basango to bamaser bamonaki ya solo ete mutu oyo akoyebaka mokolo akokufaka ezali se bobele nzambe mutu oyo akoyebaka ngonga oyo ye akokufa ezali se bobele nzambe boni Tata Simon Kimbangu apesa bango devoir oyo bango bakokaki te tango bamoni ete bakokoka te Tata Simon Kimbangu abenganaki bango na nsima ya kobengana bango batata bamama Tata Simon Kimbangu abengaki bagarde du corps na ye c'est-à-dire bato oyo babandaki kokengela ye na kati na boloko ayebisi bango ete bobatela liloba na nzambe bozala na botosi ya nzambe bobatela mibeko ya nzambe ngai nazali kokende ngai ngonga na ngai ekoki po ete nazonga epai ya tata batata bamama Tata Simon Kimbangu abengaki basoda wana apesi bango oyo tobengaka yango mokakoswa apesi bango oyo tobengaka yango mapamboli abwakili bango basoi na maboko apesi mpe bango elaka alobi na bango ete bino bokokufa te kino moko na moko kati na bino akozonga na mboka oyo ye autaki tokokutana na bino lisusu batata bamama batata wana mpe bandeko na biso basoda wana bazalaki na bomoi mpe bazongaki na bamboka na bango kino bakutanaki na papa Diangenda mpe batémoigne ete oyo Tata Simon Kimbangu alobaki ekokisami na nsima ya wana nini elekaki batata bamama Tata Simon Kimbangu apesi bango elaka alobi na bango ete basango bayaki po ete bakoka kopesa ngai mafuta na suka kasi napesi bango motuna bakoki te bino bozali na ngai tofandi na bino ntango molai boyeba ete lelo mokolo na vendredi na 15h ngai nakokufa kasi bino bobatela liloba na nzambe bozala mpe na bobangi na nzambe
Tango ngonga ya 15h ekokaki batata ba mama tata Simo Kimbangu abetaki 3 fois na gauche na ye, abeti 3 fois pe na droite na ye, après atie maboko na ye alali pe azongisaki molimo na ye. Ezalaki bikamusi batata ba mama. Mokolo wana ezalaki pasi. Basoda bamonaki ete tata Simo Kimbangu azali kokosa. Basoda bamonaki ete tata Simo Kimbangu abandi makamusi na ye parce que bayebaki ye na identité ya makamusi. Nde babenganaki bipai na bipai bayebaki kotala lolenge tata Simo Kimbangu atikaki biso. Na sima ya wana procédure ya kosala tata Simo Kimbangu autopsie esalemaki. Mingi bazalaki wana bazalaki kobanga parce que bayebi ete tata Simo Kimbangu azalaki mutu na makamu isi. Balingaki kosimba nzoto ya tata Simo Kimbangu te. Kasi oyo azwaki courage ya kosala tata Simo Kimbangu autopsie, batata ba mama bafongolaki tata Simo Kimbangu libumu na kati eloko ezalaki te. Yango ezalaki makamu isi. Maye malekaki mokolo wana ya le 12 octobre. Maye malekaki mokolo wana ya le 12 octobre 1951. Mais likambo ena ezalaki ya kobala na to kosangana pe na prophétie ya tata Simo Kimbangu. Papa na biso auti ko expliquer biso na boke binyonso ete na mokolo wana tata Simo Kimbangu apesaki elaka epai ya bana na ye tata Kisolokele Lukelu Charles, papa Dialungana Kiangani Salomo, papa Diangenda Kuntima Joseph. Basi na bango misatu bazalaki na zemi. Papa Simo Kimbangu ayebisi bango ete na basi na bino misatu baye bazali na zemi oyo akobota mwana mobali nde aboti ngai. Le 12 octobre 1951, Papa Simo Kimbangu na Lubumbashi atiki biso na 12h, na ngonga ya 15h pardon, et Papa Simo Kimbangu kiangani pe abotami na ngonga ya 15h na mboka ya Nkamba Yerusalemi. Voilà mystère, il y a le 12 octobre, mystère. Il y a 1951, Maye Masalemaki na mboka Lubumbashi pe Maye Masalemaki na mboka ya Nkamba. Lelo tozali ko totaliser 70 ans ya disparition physique. Il y a Papa Simo Kimbangu ya 1921. Tozali pe ko totaliser 70 ans ya naissance ya Papa Simo Kimbangu kiangani. Biso en Afrique du Sud, biso en Afrique du Sud, nde tosanganaki na kit d'ensemble. Bandeko bauti na bandeko bauti na Johannesburg, bandeko bauti na Durban, bandeko bauti na Pretoria, bandeko bauti na Pretoria, toye kosangana awa na Cape Town na tina ya programme oyo tozali kobenga yango kit d'ensemble. Kit d'ensemble ezali na slogan nango ndenge balobi bomoko botongi pe bopanzi sango ya tata Simo Kimbangu kiangani molimo mosantu. Ndenge bolandi ba interview bandeko nyonso tozali ko continuer. Bozala toujours branché, connecté. Na Ratelki to relancer bino juste histoire ya événement Maye Malekaka le 12 octobre 1951 na mboka Lubumbashi pe na mboka Nkamba. Branché et connecté na Ratelki Afrique du Sud. Fouette bolanda ba interview oyo tokosala na bandeko na biso bisusu no batikali. Merci batata. Merci batata ba mama ndenge tolobaki tozali kotambwisa micro ya Ratelki epai ya bandimi pe banganga nzambe oyo tozwami mokolo mwa lelo awa na Cape Town pona kolakisa biso importance ya journée ya lelo et puis importance ya kiti d'ensemble oyo kosangisaka presque bandimi nyonso awa en Afrique du Sud. Awa tozali na papa na biso papa Diacre. Papa Diacre normal, tu retournes très rapidement, motuna mbote papa. Mbote papa journaliste. Oyo ezali micro ya Ratelki, tozalaki na posa juste ya kotuna bandi mito bana ya tata Simo Kimbangu bazali kolanda biso à travers le monde. Journée ya lelo, to bandi na wana journée ya lelo ezali journée ya le 12 octobre. Pona biso ba kimbangiste, secret nini oyo ebombami na kati ya journée ya le 12 octobre. Soki okoki ko expliquer na bana ya tata Simo Kimbangu pe ba kolandaka lingomba ya tata Simo Kimbangu. Na kombo ya tata pe ya mwana pe tata molimo mosantu. Mokolo ndenge toyoki papa na biso ndenge posé biso na motuna journée le 12 octobre. Journée le 12 octobre ezali kufa pe mbotama ya tata molimo mosantu. Pona biso bakimbangiste tokozalaka na bafeti ya kokufa na ye pe kosekwa na ye na mbotama ndenge ezali mabongisi na ye moko tata Nzambe. Alors yango wana bomoni biso na mokolo lelo tosangani kosangana ndenge bomoni biso tosangani ezali kaka tokozaka paroisse ya Cape Town te, tosangani paroisse ya Johannesburg, Durban, Pretoria, bato wana nyonso baye tosangani po ete tosepela na mokolo yango ezali mokolo ya esengo ndenge tomoni na Nkamba ezalaki eza pe esengo
partout dans le monde esengeli biso nyonso eza kaka mpona mutu mwindu te mpona mundele bacouleur nyonso po ete tata molimo mosantu soki ayaki akufaki mpe abotami ayaki mpona mokili mobimba yango wana tozokocelebre journée ya lelo tosangani na bisika oyo. Merci beaucoup papa. Motuna na biso ya mibale importance ya kiti d'ensemble parce que en Afrique du Sud tomoni chaque année bato bakoutaka soit na Johannesburg Durban baye awa soit tokosanganaka na nini na Johannesburg ou bien na Pretoria. Yebisa biso na moku c'est importance ya bakiti d'ensemble oyo etaki nganga nzambe ezali nini? Importance ya bakiti d'ensemble oyo atanke nganga nzambe nakoki koloba eloko moko. Vraiment initiative oyo toza nango ya kosala ya kosanganaka chaque année comme preuve tokoki kolakisa déjà si tosombi lupangu ya munene na Johannesburg oyo ezali na basale tozali mpona kokumisa tata Simon Kimbangu wana ezali kaka mpona bandimi tosambelaka mpe kosanjola nkombo ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani ne na mokolo na lelo Johannesburg, Pretoria, Durban baye lisusu awa mpona kosangana na projet oyo ezali ete ndenge tosilisaki na Johannesburg kosomba bisika na Cape Town mpe tata molimo mosantu si abetaki sete alobi mpona lokumu na ye ifo tozwa bisika awa na Cape Town yango wana tosangani tozokosala ntinzani ya makasi mpona kokangisa mbongo mpe kosomba bisika mosusu oyo ezali ete kopesa nzambe na biso kado bisika biso bana na ye tokoki kosambelaka. Merci beaucoup papa Tosepeli. Je crois que à tous les spectateurs Nabiso Nanzela Arateki balandi bino à travers le monde et prochainement tokuta Nabino Isusu. Merci papa journaliste. Merci Mink. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà batata ba maman ndenge tolobaki tozali kotambwisa micro na biso awa tozali na révérend pasteur Arnold Oazali responsable ya paroisse ya Durban juste tozali kotuna tunami balé par rapport ya journée à lelo. Premièrement importance ya kilti d'ensemble awa na mboka ya Afrique du Sud pona yo état que responsable paroissial ezali sikanini baye bazali kolanda biso bayeba na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Merci beaucoup pas journaliste pour la question. Ezali vraiment très important na biso bana pasi mo Kimbangu kiangani na mboka ya Afrique du Sud tokutanaka kid ensemble ezali bomoko botongi tango toza kokutana toza koyebana botongi tozali kotonga totongi nkamba totongi pe bisika tozali bopanzi sango tata Simon Kimbangu kiangani molimo mosantu tango tozokuta tozali koteya bapaya pe bazali koya koyoka kie pa Simon Kimbangu po tango na biso yango oyo tango ekoki 4e génération yango oyo. Merci beaucoup 4e génération yango tango ekoki motuna na biso ya mibale ezali par rapport ya journée ya le 12 octobre tomoni yango mokili mobimba ezali ya koningana par rapport ya date ya le 12 octobre secret nini etake nganga nzambe oyo ebombami na kati ya date ya le 12 octobre. Merci beaucoup pas journaliste. Le 12 octobre vraiment ezali esengo na biso génération oyo tango balobaki tango na biso yango oyo ebele basalaki yango 70 ans ya nzambe na biso na bonzoto po toyebi ke azalaki na ye donc mais na bonzoto akokesi 70 ans ezali et puis etombé na centenaire lisusu ya lingomba toza komona makambo ebele ezali kokokisama yango biso wana na ezali komona signe de temps toyebi ke ezali pembeni ya likambo donc yango alobi tobongwama totika mabe toteyana entre biso na biso po tango tozali likambo lingi esalema banda mokili banda nano esalemi te siko toyebi te soki kozala lobi na tongo soki kozala nini mais toza komona ndenge basigne ezali elingi kolobaki likambo yango ekomi pembeni yango le 12 octobre ezali fete na biso kotika mokili oyo mpe azongi lisusu donc toyebi tokoloba nini mpona biso bakimbangi ezali date moko très important mpona biso mapamboli alobi bosenga likolo ezali ya kofungwama donc yango biso toyaki mpona lokola tombaki mardi tozalaka na baproblème ya basale yango toyawa lelo le 17 mpona kocelebre mokolo wana. Merci beaucoup papa totikio papa pasteur liloba na yo ya suka na nzela ya ratelki bato bazali kolanda yo à travers le monde. Merci beaucoup na ratelki kimbangiste. Merci beaucoup papa na biso papa Laura totia ratelki maboko tozalaka na bakomunike bapesaka biso batambwisi soki musa eza kosalema boye esengaka mbongo esengaka makambo ebele bapare tolingi mokolo mosusu tozala na kati ya studio na biso moko oyo akosala yango ezali yo ezali ngai
totia maboko po ete mosala oyo papa simbi yango ekende liboso vraiment mabondeli mpe na bandimi nyonso na kati ya mokili mobimba totika te nzambe na biso alobi tokota na makambo mabe te tolongola distraction ya moni satana mabondeli ezala ebele totonga nkamba toyoka mpe nkamba alobi nini yango nde tokolanda. Merci beaucoup totiki yo nde tokutani na bino mbala ya nsima papa. Merci beaucoup papa journaliste. Merci. Merci beaucoup. Tolobaki tozali kocontinue na série na biso ya bainterview bandeko na biso baflitiste mpe bazali awa bazalaki na posa ya koloba moko par rapport ya journée ya lelo toyebi batata bamama journée ya lelo ezali journée oyo esangisi biso nyonso awa na Afrique du Sud, c'est-à-dire bandeko bauti na Dirba Pretoria bandeko bauti na Johannesburg toye kosangana awa tobengi yango culte d'ensemble et puis ezali na 4 ya fête ya le 12 octobre oyo ezali doubles événements mbotama ya papa Simon Kimbangu kiangani mpe bozongi ya papa Simon Kimbangu na mokili ya molimo le 12 octobre 1951. Voilà bandeko na biso bazali awa tokotuna bango mwa motuna par rapport ya journée ya lelo. Mbote papa. Mbote papa. Pesa biso komona yo très rapidement yebisa biso ozali nani na Afrique. Komona ngai papa Claudie Poutou nazali secrétaire na groupe Friki Cape Town. Papa Claudie yebisa biso journée ya lelo nini oyo bino bozali koyebisa na batu bazali kolanda biso à travers le monde par rapport à journée ya lelo parce que bino bakimbangi c'est presque partout bozali na fête ya lelo ezali di ya quoi. Lelo ezali le 12 octobre ezali fête ya papa molimo mosantu papa Simon Kimbangu kiangani ezali fête oyo na mokili mobimba tozali kosepela mbotama na ye ezali mokolo oyo ememelai biso salvation na makambo ebele na spirituellement et puis physiquement yango wana tozali kobenga na baflitiste nyonso bakimbangiste nyonso partout toza dans le monde tozala na esengo na mbotama na papa na biso pamba te ezali ntango oyo milimo na biso ezobikisama vraiment spirituellement. Merci beaucoup tokoleka très rapidement tozali na dirigeant responsable papa Guilin ayebani partout papa Guilin dirigeant responsable Afrique Cape Town papa yebisa biso na tina ya journée ya lelo culte d'ensemble importance nango ezali wapi bato bazali kolanda biso bandimi bazali kolanda biso na nzela ya raterki po ete bakoka koyeba importance ya culte d'ensemble na kombo tata mwana mpe monosando. Merci papa journaliste. Importance ya culte d'ensemble biso awa na Cape Town pour le moment ndenge toza célébrer fête le 12 octobre mais importance nango ezali po tozwa esika awa na Cape Town ndenge tozwaki esika na Johannesburg nzambe asunga biso tozwa pe tozwa esika awa na Cape Town donc ndenge tozo kolobaka ke nzambe pe atie deja loboko esika ezali esenga kaka biso nyonso totya maboko po tosangisa mwa mikie toza nango po tokende kopesa déposit donc très important oyo moni bandeko bauti Dirba Johannesburg Cape Town tout ça baye awa na Cape Town mpona tozwa esika awa na Cape Town. Merci beaucoup tozali koleka tozali na ngonga mingi te tozali pe na bapapa na biso bazali awa tokopesa bango micro parce que ezali ndenge toza koloba fête ya munene ezali fête ya mbotama ya papa Simon Kimbangu kiangani oyo akokisi 70 ans. Papa pesa biso kombo na yo pe liloba nini ozali na yango epai ya bana ya tata Simon Kimbangu bazali kotala biso à travers le monde par rapport ya 70 ans ya papa Simon Kimbangu kiangani. Na kombo tata mwana binosata ngai kombo na nga Dani Lungeki na tina ya molulu ya lelo pe mutina ya 70 ans ya nzambe wa biso tozali kokumbisa mkola malelo tozali na esengo mingi pamba te manso ya alobaki ezali pe kokokisela biso na ntango oyo totungisomaki mingi tobundaki mingi mpona esika kosambela me na 70 ans na ye pe awa pe biso mpe tozwi esika do lelo tozokata mokano wana esika wana tokokozwa yango topesa yango mpe kado komo na etombe na 70 ans na ye nzambe na biso eza chance mpona biso ayeli biso mapamboli yango toza na esengo mingi na bandeko bazangi lelo tokumbeli bango kaka mpe bonne chance na biso mpe tomonani bonne chance kaka nzambe apakisa oyo ezangi kati na milimo na biso kati na mabota na biso et surtout kati na groupe na biso ekola eya susu ya monene nasi yango na koloba na merci beaucoup groupe na biso ekola eya monene tozali pe na papa na biso papa Alex Liwanzi tokoleka mbala moko papa Alex Liwanzi azali parmi batu oyo bazali ba organisateur ya culte d'ensemble c'est-à-dire mayetali botongi esimbami na maboko na bango baye bajouaka na stratégie lelo soki otali na Johannesburg tozali deja na esika oyo tozwaki kuna batu oyo basimbaki stratégie mpona financement oyo kopermettre biso tozwa esika ezali papa Alex lelo pe
bakoti makambo yango awa na Cape Town. Papa Alex yebisa biso na mokuse esengo na yo ezali nini par rapport ya ndenge musala oyo bozali kosala na Johannesburg bazwi esika biso pe awa na Cape Town tozali presque ya possession po ete tozwa esika esengo na yo ezali nini komona ete réussite ya musala oyo bapesi bino ezali komonana. Merci beaucoup papa journaliste, vraiment esengo na biso ezali makasi mingi ndenge tata Simon Kimbangu Kyanga Nzambe Molimo Centre ye alobaki ke tosala Nzambe déjà bongisi biso kaka tosala maso tu ekopesa mela biso et puis ndenge tozali na molulu oyo ezali banda to bandaki na le 6 avril ezali 100 ans ya Lingomba. Donc biso ndepe omona biso ba flûtiste ndenge tozali awa biso tozali héritier ya tata Nzambe ya tata Molimo Centre yango zomona ke maye nyonso tozali kosala ezali kokisama ndenge elongo bani ndenge tolobi ke 100 ans Lingomba ekokisi biso pe awa totikali nsima te tolobi ke faut tosala tout il faut topesa papa na biso Nzambe Molimo Centre mabele esika parce que y a tina biso tozali lokola ambassadeur awa watina biso mission yango moni biso nyonso tout bandeko bauti Pretoria, Durban, Johannesburg baye tokutani awa na Cape Town po tosala misala ya makasi po tosombela tata na biso esika. Donc esengo ezali ya makasi mingi komona bandeko ebele nde basili koya ndenge tozwaki année passée na Johannesburg awa pe tozwi pe esika yango moni esengo ezali makasi ndenge komona biso banso tout tozali et puis tombe na le 12 octobre oyo papa na biso Molimo Centre akokisi 70 ans vraiment esengo ezali total. Vraiment merci beaucoup batata ba maman esengo ezali total parce que biso awa na Cape Town pe tokomi presque à possession po ete tokoka kozwa esika et tombe presque le 12 octobre oyo ezali mbotama ya papa Simon Kimbangu Kyanga oyo akokisi 70 ans. Papa na biso yeba obengaka ye papa Botongi ndenge touti kolanda papa Botongi ye soki omoni ye yeba kaka ete liste ya Botongi écoute liste ya Botongi ezali koya. Voilà, merci ndenge bopesi biso opportunité ya kotuna bino motuna j'espère que prochainement nde tokoluka ndenge nini tosola na bino à profondeur ndenge nini groupe Fliki awa na Cape Town ezali koévoluer ndenge nini relation bozali na yango na bagroupe Fliki oyo ezali à travers la province mususu oyo tozali na yango neti Jobu, Durban pe na Pretoria. Merci nde tokuta na bino très prochainement. Héritage Saint-Esprit. Merci beaucoup bande.